Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bandeko na nga nyonso tu basepela kotala nga na pesi bino mbote mingi. Mbote mingi na bandeko nyonso balinga kota mama Elia Nitu. Merci beaucoup na nyonso bo disposera temps na bino pona kota to pona koyoka mama Elia Nitu. Tant na baki bana bobenga ba mama bobenga ba papa émission na bino yango bani papa pour le mariage. Ensemble suivant maman Elia Nitu. Wabina mama Elia Nitu. Yo na pesi vraiment nzambe merci ndenge to a permettre to kota na susu na mukolo ya lelo parce que kolala kola muka eza habitude tezaka nzambe nde asala biso ka asala biso ngolu oyo mokili epesa te biso tozana pema yango toyembelaka ye asala biso ngolu oyo mokili epesa te biso tozana bamoye yango topeti mabo yango topeti nzambe mabo parce que tozana bamoye topesi nzambe merci parce que kolala kola muka ezaka habitude te ezaka nzambe nde asali biso ngolu asali biso vraiment grâce atie biso mopepa vole bolamuka yango wana nde tolamuki yango ere nyonso na bato tozala toujours reconnaissant na mokili na biso na oyo akela biso baoyo batiki biso baleki toleki bango na eloko moko te basali mpe masumu koleka biso te mais ezaka nzambe nde asepelaki asala nini azwa milimo bandeko na biso ezonga omboka ya ye nde babaki touta mabele tokozonga mabele. Je compatis avec tous les gens qui sont en train de pleurer le l'air ya na bato mi baza kolela bandeko na bango na ntango eza na basi bazolela mibali oyo batiki bango eza na mibali bazolela basi oyo batiki bango eza na bamama baza kolela bana batiki bango eza na bana baza kolela bamama to bapapa oyo batiki bango. Bible mino biso na circonstance nyonso tokomisaka nzambe topesa nzambe merci yango topesaka nzambe merci mpona bacirconstance nyonso ezokutana na biso na kati ya se ya moi oyo. Mama Elia Nitu nde boyebi na masolo na biso soki eza mbala liboso okutani na ngai kende kosabone na Elione Nitu TV pour que orataka ba émission te parce que ba émission na biso totiaka moi tout le jour to publiera émission moko soza mposa kotaba émission Mama Elia Nitu ozambala liboso yebaki émission oyo ezalaka intitulé préparons-nous pour le mariage eza émission moko to préparer ba oyo nanu bake na ndako ya libala te to pe toza koteba oyo déjà baza na kati ya ndako ya libala to pe toza koselela na ba conséquences ya oyo ba conséquences ya vie ba conséquences ya famille makambo tokutanaka nango soki na Melisoi mama Lisi Ndombele ya mifi ngando mwana na meli soya ya na meli vraiment soya ekiti penza na kingodingo na meli penza soya Mama Elia Nitu nde na zoloba na ki to solo kama makambo ezaka vraiment na kati du vrai du vécu hein du quotidien ya onde makambo to solo na kati ya émission na biso oyo émission o Mama Elia Nitu soka ya vandi apesi conseil. Mais émission au ceux qui bomoni kaye bimi c'est que makambo eza na kati ya kaye. Quand je dis que makambo eza na kati ya kaye tant to solo laka ezaka na makambo susu o bande ko babengaka Mama Elia Nitu talanga problème nanga eza boy solo la ngona batu pour esa nini aider batu mususu Mama Elia Nitu nga problème nanga eza boy solo ngona batu aider batu mususu yango na kati ya émission na biso o to solo laka de mauvais côté te même si elle est bon côté to solo lango toujours na lobaka toujours ce qui mutabiki Mama Elia Nitu talanga la ngona kapasi na suka na ngona zoka sengo kaka ndenge moto alobi ndenge na osali nini ndenge na ko répéter yango na talaka toujours le mauvais côté te totalaka pe le bon côté ya makambo po epesa bato pe espoir bato baza ya kolembisama bato balembi quoi. Il y a les gens qui sont fatigués de la vie, il y a les gens qui n'espèrent plus. Oh, il faut espérer dans la vie. Quand on vit, il y a toujours de l'espoir. Il faut toujours espérer. On peut échouer lundi et réussir mercredi. Il faut toujours espérer. Espoir, l'espoir fait vivre, comme dit les Français. L'espoir fait vivre. Yango ya lelo makambo to so na ngoto so kama makambo oyo itala kaka famille mais avant to makambo itala famille na sali na babize be na oya ngai ya passe pe ya bisengo ya be ya Zakaria je te fais de gros ya moto ekomaki ya be ya Zakari ekomaki ya moto nzamba pambola nzamba batela bakisa ya ebele mokama na mokama ndenge mami alobaka ya mami mbombo ndenge alobaka mami mbombo abaka nzamba bakisa mokama na mokama alobaka nzamba bakisa donc nzamba bakisa mokama na mokama lelo loko tokosola na bino eza likambo oyo etalika makambo na kati ya ndako ya mabala toza kosolola pasi pe bisengo oyo tokutanaka nango na kati ya ndako ya mabala. Bible elobi na biso que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et tous les deux deviendront une seule chair. Wana Bible ndenge elobi na biso tokolongola makomi te tokoki pe kobakisa te Bible nde moto elobi mais pasi oyo eza mingi oyo tozokende kokutana na kati ya ndako ya mabala eza likambo oyo etali famille moko soki mwana na bango ase détaché na bango eke abali mwasi ayeli bango mwasi na
kati ya famille parce que mwana mobali abakisaka toujours moto na kati ya famille mwana mwasi akendaka mais mwana mobali abakisaka toujours moto na kati ya famille omona ata mosu botamaki 4 mais ntango mwana mobali abali mwasi aye kobakisaka na kati ya famille bokomi lokola 5 ntango bakobanda kobota bana wana nde ekomi libota na bino ekomi famille na bino yango wana. Alors bino bandeko oyo soki bomoni ke ndeko na bino ya mobali ayeli bino mwasi bosane il faut boyamba ye il faut bosepela na ye bokoboya koyamba mpona neti boboya kosepela mpona nini eloko eza koboma mboka ezali babelle sœur babelle famille bango nde baza baserveur de problème na kati ya bacouple ebele babelle famille baza vraiment baserveur de trouble na kati ya bafamille ebele na meli mai ondie na meli soyi bolimbisa na kezwa nano mai Mama Lisi Ndombele, mosalengi Mama Lisi, atabachelanga nazanga mama mama nanga Lisi Ndombele zala mama ya Eliane nini toke sengo sepene Mama Lisi Ndombele asepela ata mwana yembela ke banzembo te mai nangeza Mama Lisi Ndombele na mona ki te Mama Lisi na mona ki na kezo mai bolimbisa na kezo mai soko kutena ngamba liboso mesana kabo parce que ngai na bino to solaka boy bato batala nga to solaka boy parce que bato batala nga baza ba famille du cœur quand on a un cœur faut avoir famille du cœur, il faut que vous en motema munene. Bozela ndeko na bino eke ozoma. Bino boa famille na nga ya motema, famille du cœur, ma famille biologique, mais vous êtes ma famille du cœur. Ya on a lingaka bino mingi. Alors, na singi na bino kaka seconde kaka 30 secondes kana sani na zoma. Mama Lisi Ndombele mai ezali, mama limbisanga na keza mai. Ndenge na ucho loba keloko ebomaka mboka ezali belle famille mutesaka nene ebomaka mboka. Ezana ndeko moko ya mwasi abengi nga na kolela nyonso eza na kati ya kaye so monka kaye ebimi Olivier c'est mon fils yo yebi so kaye ebimi seke makambo eza na kati ya kaye tango moto abenga soka zoloba toza kokoma abengi alobi okomi abengi alobi okomi ndeko moko ya mwasi auteki kobalisa mwana mais na pasi na motema pourquoi parce que pasi oyo esali ekomona ke batata mwasi na papa leki baboyi koya kobalisa mwana na bango pourquoi batata mwasi na papa leki baboyi koya pona kaka bayina semeki na bango yango baboyi koya na libala ya mwana na bango yango toyi kosoa na bino ba oyo bosa na kati ya ndako mabala bola nanga malamu boyoka oyo makambo nini nasa nini na yebisa bino boyeba source ya problème esika nini euta ndeko na biso oyo ya mwasi oyo komane Madeleine nazaki na kati ya mboka Congo abotama na Congo ka ndenge ezalaka sikoyo na quartier ndenge ezalaka so moza mwa elenge oza mwa ngebunge boza bien tonton moko boya ya moko boya Jean-Marie mo azala bona quartier ya Jean-Marie tala ko ya Jean-Marie asepelaka na yo ya Jean-Marie tango aye poto akomi na poto abi bandeko na ngane na poto boye mboko eza malili mboko ebungi boza mbale po bo réussir famille ba yebise ndenge eza boye yo fu bengisa nanu leki na yo aya ya habite papa na mama mwana bengisa nanu leki aya ezate malamu na bengisa nanu mwasi o bengisa mwasi pona nini fo bengisa nanu famille boza tami bale boko nini ko aider famille na mela mai mama anga Lisi Ndombele yo sili kabi aba faut boire de l'eau ma fille ma Lisi Ndombele na meli po ma na otena na Toulouse silaki mais oteki Toulouse silaki esilaki ke bele mema yango silaki tema na mela mai mingi mai yango pesaki ni esilaki déjà. Ya Jean-Marie alobi te maman il faut tozala mibale awa po nazala pe malamu alors na besoin mwasi te yo faut bengisa nanu baleki na yo avant obengisa mwasi yo tikaka mwasi awa habite ya vraiment kotika mwasi te mais bomoni Madeleine wana avandaka na veni soki nini wana kaka tout na veni Madeleine na bane ko sepela na Madeleine mingi yango na soki bokoki kosolola ba parents ya Madeleine pona ngana sa nini na bala Madeleine ma papa le jamais tant nazo bakosola boye baki wana makambo ba portable za akite ne na website bino zeka makambo ba portable te ekina makambo ba telefone ya fixe bandako wana boye biki na Congo ba dina ko bileza laki na ngote faut ko déplacer faut que na grande poste pour que ndeko solola bato ba botama na Congo ko la ngai ba bleda boye bika ndenge nini ezalaka te biso to ko ba le Madeleine te yo faut bien que ça na bandeko no ba ya nanu bokoma nanu atami bale atami sa tout si on dit habiter maman mboka oyo ndenge naza botana nazo beza mboka mo eza na malili eza na mboka oyo il faut moto azala na ndako po alambelaka ngai moto asukipe na ngai so nazokende mosala moto asukipe na ngai mama alobi ata ndenge wana il faut bengisaka bandeko na oyo bakobite mama en tout cas nakosala ndenge wana te nga fana bengisa nanu mwasi po ntana kozala na mwasi ekosala nga malamu bandeko mama asopose boyebi bana mibali mpe nde bayokelaka bamama bango
bana mibali basa mwana mobali asala nini ya Jean-Marie abi bon lokola mama boyi nasala nini nabengisaka ndeko na nga moko na bana na mwana mwasi oyo mobali akoya nsima asali effort abengisi ndeko ne moko ya mwasi ntango abengisi ndeko ne ya mwasi babandi kovanda na ndeko ne ya mwasi ndenge ezalaka abwakisi ake kaka boyebika ne mama na biso poto elekaka ndeko ya mwasi abandi mpe foyer na ye ntango asi kobengisa ndeko ya mwasi mama alobi lisusu ke yo ndenge oza wana tu es l'aîné de la famille oza likonzi ya libota oyo il faut bengisa susu oyo ya mobali aya donc bavandela mpenza mwana ndeko na ya Jean-Marie wana il faut bengisa mama il faut bengisa lisusu mosusu aya parce que Jean-Marie azali aîné de la famille Jean-Marie amikitisi kaka epai ya baparent na ye akamati su ya mobali abengisi mama alobi bakoki kaka te abi te mama sikoyo ekoki na bengisi bato mibale bango mpe batravaye babengisa mpe bandeko oyo basali nini bandeko oyo batikali mama asiliki ye sikoyo alobi nga fo bobalelanga kaka Madeleine mpo ngai nasepelaki na Madeleine ndenge aza kokolakola nani kaka Madeleine asali effort akoti na contact na Madeleine akoti na contact na Madeleine ba mama azaki so na choix te parce que pepe ba ultimatum ke soki na badi Madeleine te na kobengisa susu ndeko mosusu te kaka so Madeleine na ye ndenge na kobengisa ndeko mosusu bino mobotala poto hiver ntango ezalaka moto ozaka kozolenga ozotitila otango outi libanda na malili wana ntango kotala kati ya ndako il faut koya na tolo moko boye baréchauffe yo ata soki chauffage eza te ere yo koyaka na tolo moko eza sexe opposé na yo okozala réchauffe azalaki na raison akasa nini abengisa mwasi asali effort Madeleine pe Madeleine aye tango Madeleine aye akuti basemeki wana mibale bazalaka deja awa na mboka France ya biso na betela bino akuti deja basemeki wana mibale bazalaka basemeki mibale wana babude Madeleine mpona nini Madeleine aye mpona bango fai kaka ndeko mosusu aya babotama 5 yaya liboso abendi deja baleki mibale batikali na Congo yaya lobi bino pe bobenda bao wana papa na mama babi etumba likamu nini yo za likonza ya famille oza mwana liboso fosa nini eza mokumba na yo fo bengisa baleki abite mama ya mokumba na ngai te na bandi kutu nanu kobota te na bengisi bana mibale oyo pe basala nini babengisa bandeko oyo batikali ngai siko mwasi asala fo nasala famille na nga nasala foyer na nga e baparent basiliki pona nini ye asopose na biso ye falaki kaka abengisa bandeko ne nyonso avant malgré mwasi akei faki abengisa boyebi ke mobali so akomi na mwasi na ndako koma bangagement mosusu soki obanda kodépenser 1 euro obanda kodépenser 2 euros pourquoi 2 euros parce que mwasi fala ta soutien mwasi fala ta sous-vêtement il faut tia mwa rouge à lèvres dépense ekomaka ekochange budget ya ndako esaka nini eninganaka mwa moke budget ya ndako eninganaka mwa moke bandeko mibale wana babengisaki wana motema mabe na mwasi ndeko na bango balingi mwasi ndeko na bango te batikala na kanda na motema mpona nini faki bandeko na bango mosusu me bango baye basali eloko te ya babengisi mutu te papa wana na mama wana basakrifie mwana na bango liboso charge nyonso batia kaka na mwana na bango ya liboso basakrifie ye mpenza charge nyonso batia ye Madeleine na ye poto bavandi na mobali mwana liboso abotami mwana mibale baboti bana 5 nde bakomaki kobota baboti bana na bango 5 mwasi mpe azalaki kaka matrisi moto soki ameki mwana ameki mwana bosi bomona famille zo mwasi na bino azobotela bino bana boza kobaye saka wana siko semeki wa mwasi akwa ba basi yango yo penza mbula mwana ya biwi na bota bana nanga na kolisa tokola na bana nanga nzela moko olekisi bana misatu deja yo moni oza Afrique pona bota bana belebele bomme bayoka na mobile na kati na mobile bilo kwa ba bota biso 5 si ya possibilité ngapela ni makato na bota bana nanga bazala 5 même ataso baza 6 osala ngaka bien yo moso koma ko pupula bana bota bana na ende bayoka na mobile na bango semeki ne o mwasi wana vandaka ana fasa saka ndeko ya mwasi ne bo so kwa na kati ndako bonjour yaya apesaka ya na embote akozalaka na ya na mwasi ya ndeko na kati ya ndako ye tango ayaka ya na ndako ya bato impoli maboko pesa kolo ndako mbote apesa mwasi ya na embote te ye apesaka ya na embote basolo na ya na kotala bino na kotala yo bino te me yo na kotala yo bino pe boyebi ba ekolo na biso ya embadi ndenge ezaka pe babanga makambo mwaye pe asala boye alobanda kolobaki ye boye eza te parce que baparent kuna bavandela ye lokola baparent moto batinda ye na poto bapesa ye charge ya famille oka kaka leki oyo na ye kotala yo ye pe po aloba oye kotala nga to oye kotala biso banyesi na wana baneve bazali ato eloko te akoka koloba te soki kaka mwasi soki akei mwasi abi ata yo moko mpenza Jean-Marie koma leki no kokwaya na kati ya ndako na biso nga bapesanga mbote te mama tika moni biso ekolo na biso tika mama nazobatela yo nazobatela bana soki na bandi koloba bongo baloba bazokotela mwasi ekozala bien mpo na yo te ekozala pe bien mpo na bana te
ekozala bien mpona ote ozala bien mpona bana te nazobatela bino tikaka basala nyonso baosala eza problème te ngai na yo nga mutu nalingi yo nga mutu nabali yo nakobengisa mpe mutu te lokwa mibale oyo na basi baye ekoki bango mpe basala babengisa mibale oyo batikalaki bango nde batikali mpo babengisa mibale na bali kobengisa te charge nyonso batikali kaka ya Jean Marie ata bino moko nde toza na mboka oyo bozwi charge ebele bopesika na mutu moko ntango azalaki ye moko sava abengisaki bino ntango akomi na mwasi aboti bana 5 s'il vous plaît mwasi alandisaki mbula mwana bina bota bana nanga lokola naza jeune nasala nini nakola nzela moko na bana nanga ye Jean Marie akoma na susi moko boye baparent batie na mutu mpona bana mibale na batikala na Congo il faut kaka baya kaka yo mutu ozali konzi ya famille yo mutu oza responsable ya famille oyo il faut kaka bana na mibale baekomeli charge bandeko ne bazaka mibale balobisaka mwasi te bayokanaka na mwasi te ye Jean Marie sikoyo azalaki mobali oyo baza mpona batano bazalaki bocomprendre azalaki mobali baka maboko pete mobali oyo alengelaka mwasi na ye mobali alingaka mwasi na ye azala bien mwasi na ye azala kitoko omona bien na miso ya bato ntango mwasi na ye ayaki mwasi na ye ntango azwi mokanda akoti mwasi na auto école mwasi azwi permis kozoka mwasi azwi permis Mercedes asomeki mwasi na ye Mercedes atiele wana famille batali babi leki ya mwasi atali abi ngambu na ye poto avanda memaka te ye poto ka lobi bandi komema oyo ya mobali mpe lisusu asilikaka te asiliki bayina mwasi ya ndiko na bango pas possible kanda wana etikala bango ke mwasi ifalaki aya te ifalaki na bana mibale batikala na Kongo baya me bino kobengisa bana mibale o te ye aza ya liboso charge wana eza ya ye bomona wapi bozo ebele na kati ya famille bokendo bake ya liboso me ya liboso asali deja abengisi mibale le reste bokoki pokosanoki mpe baboya yaya wana boye ya Jean Marie pasi boye kaka pasi ke akoma na susi mo boye na koma na susi moko boye tungisa ke boyebi mutu nyonso toka na nerf solide te mutu na mutu azaka na ndenge na ye na capacité ya kosupporter makambo ndenge Nzambe apesa ye ya Jean Marie abandi kobela motema ya Jean Marie abandi kobela motema ya Jean Marie abandi kobela motema ekomi kotungisa ye na baparent na ye boyoka na malamu azaka susu te mpona nini lokola bana na mibale baya te papa na mama basilika ebongaka ta moko asilika to papa asiliki mama bondela papa to mama sete bango mibale basilika mpona nini bana na baya te bakoma kanda na mwana bango ya mobali mwana bango mobali ekoma susi na motema soko atali baparent kuna balingaka mwasi na ye te baparent kuna balingi bakoko te atala baoyo aza na bango balingaka mwasi te balingaka bana te donc mutu moko avivaka kaka donc quelqu'un mis à part quoi avec sa femme et ses enfants avant d'aka na mwasi na ye na bana mais aza na frère na sœur na ye na kati ya mboka France awa frère na ye na sœur na ye donc balinganaka bango mibale wana sœur na ye alingaka mwasi ya ndeko wana mosusu mais oyo amema ngambo lokola babengisi lokola bandeko mibale batikala na Afrique ya Jean Marie abeli motema ya Jean Marie abandi kobela ya Jean Marie akufaka te ya Jean Marie akufi ya Jean Marie ntango akufi en tout cas makambo mosusu oyo tomonaki koleka na Kongo meleka na mboka po tokokamwa ya Jean Marie ntango akufi ndeko wana mwasi na ndeko wana mobali baye finga mwasi finga Madeleine banda kofinga Madeleine ndeko na ya mobali ntango akotaki eloko ya liboso boyebi asengaki nini fungola ya voiture clé ya voiture donc lokwa kaka Kinshasa ti oyo boye kaka basenzi mpenza ya basenzi lokwa kaka bato mwana ya Kongo asengi fungola voiture pesanga fungola ya voiture Madeleine akoti na nini lokwa mobali na bana bake nazobatela bana Madeleine azoka fungola voiture asali nini apesi leki ya mobali na ye pesa biso biloko ya yaya oyo mwasi abi eyo bapesa ni nga mwana kota na chambre nazwa biloko ya yaya ebembe oyo ekende kundamaka na Kongo kokundama awa te ya Jean Marie bazongisa na Kongo kaka ye abi bana na ye bazali awa kanga munoko bana nini ata soki bana on s'en fout ebembe fo sa nini ezonga na Kongo ya abi likambo te so ebembe kozonga na Kongo bino moko posa ba démarche ndenge bozongisa ebembe na Kongo bimisa mbongo ya bana kosa bimbongo eza te mbongo ni ya bana kosala mbongo zekiso ya asali tolie tofuti ndako tovandaka na HLM tofuti ndako tolie ya yana bina tiki mbongo na quantité soki tembe ba relever na yango ya tiki mbongo mona quantité mbongo na compte eza te pesa voiture leki ya Jean Marie akamati ya botoli azwi fongola ya voiture azwi mikanda ya voiture na mboka poto bokoki ko imaginer azwi fongola ya voiture azwi mikanda ya voiture ake nango atiki voiture etikali na parking yake kana mikanda na ba clé voiture etikali na parking evani kana parking
bakundaka ya Jean Marie te bakundi ya Jean Marie lokwa banga batinda bembe na Congo bakokaki te na bamoyen na bango bakokaki te mo batinda yango na Congo wana pe bana bakomaki nini bana babande kopusa na bana bazokola moyen abatinda na Congo ezalaki te baki na bango na makoki te po batinda corps ya ndeko na bango na Congo bakundi ndeko na bango kaka na mboka poto na France bakundi tango basi kokunda baye na ndako bazwi bilamba nyonso ya yana bango bazwi o basaba nyonso zaki ya ndeko na bango ata sous-vêtement batikaki te babi o il faut que ne pas baparent na ye biloko faut que ne pas baparent ne mwasi abi bozwa nyonso ata kutu bakiti na bambetu bozwa na bino botika tanda ku vide bozwa biloko surtout bolingi kozwa to kozwako beaucoup imaginer ki na kati ya ndako ya matanga leki wana mwasi azwa ba micro-ondes mabe amwa kabilo kwa kozo azwa micro-ondes mabe azwa four oyo mabe atala mwa boye mwa mixeur azwa botala vraiment niveau na kati ya mboka oya poto bato baza ko se comporter kwa bana Congo beaucoup imaginer histoire vraie exact vrai azo fongo la voiture à Kenya, on a mis quand voiture est na parking. Voiture est na parking pendant une année s'il vous plaît. Voiture est na parking. Voiture comment ko bota banzete, banini, babiloko ekoti na voiture et bandi ko bota bandi ko tobola. Bota ka voiture vanda place moko. Fourrière ya kate bato bavandi na poto babi fourrière. Fourrière mko muso etoboli mutuka sanini eke na mutuka. Moi ça baka bakina fungola nango bakena mikanda na omata voiture na te pona kobanga liwa pona moni famille obaza dangereuse na omata te pona banga na liwa bazo mutuka na bango akena fungola akena mikanda tika mutuka vanda fourrière ye ko sanini kozwa mutuka bakenda na mutuka siko bana bakoli ndenge bana bakoli mona moko mwasi lingi ya bana ye bite baka basemeki nanga na sala ndeke ndoluka bango kaka pona na komi kobalisa mona ndeke ndoluka bande ko mobile nanga ake koluka semeki na ngai akepa oya mwasi semeki na yeko yebiso ke mwana na bino aza kubala ataleka dongole basoleka na sai mebe bombe aboko tse kutata ndako alongo pe wana akepa oya mobali abina yeko tikela kaka lettre mwana azosanini mwana azobala aboyi koza lettre wana abi oyebite kende yaka akufa mtoto kabwana na yo mtoto lingaka kote banda babala otilo totikala kolinga yo te parce que soki yo te nde bandeko na biso mibale baya na poto baya te pona yo lelo yaya akufi botala niveau ya motema ya mabe ya belle famille ye pa tala bi ba pe bango mote ba na cousine bango mo tata mwasi na bango na ki pa cousine na bango akipa cousine na bango pa mo tata mwasi na bango akirobise ke na kende ki kuna na pisa bango lettre mo na obala ba boya on ya bi oui baza bande ko na ngana mo na tata mwasi bango baba na ndako na kozwa lettre oyo azwi lettre wana abingi na kongo abisi mama abingi noko kuna noko mais mwana azokende ndeko oyo azokende ko balisa mwana na ye bana no awa toza kuna te baboy abi ata boza kuna te oya kufa kipaza ndeko na ngaza makila na nga na ko supporter gara na kovanela libala ya mwana bandeko wana babota mana ya Jean Marie baboyi boyebi ke ya kanisa ta muso ko oza la G ke basalika G bakoya na bango le même jour ya cheka motema bita mususu bakoya loko akende ko sola mwa tata mwa saso na bango amota mususu le même jour baza ko tindele testo ke komitungisa na yo te balisa mwana yo moko po biso to koya te baboyi koya bandeko bazaka awana na France heureusement mwana tata mwasi na bango asaki nini ayaki ayeko vanda libala ya mwana biloko pende bapesa kota botata binga na zui yango mukono okende kongo na kokende na biloko na enveloppe pe na zui mukono na kokende kongo so bafungoli banzela na kokende na biloko de toute façon bakoko pe baliaka pe biloko ya libala te bato bakolia biloko ya libala ezaka ye tata mwasi oyo aza awa na papa leki moto bakolia bakoko baliaka bana mbongo ya libala te fo boyeba yango bien oyo elamba babalaki mwana oyo mbongo bakoko baliaka yango te eza droit na bango te ezaka droit kaka ya bapapa leki bapapa kulutu batata mwasi yaka droit ya bakoko te botala niveau motema mabe ya basemeki botala niveau motema mabe ya bafamille pasi wana bino bopesaka ndeko na bino te bozopesa na bano ya boti bana baza kokona leloko moko ki bandeko papa na biso balingaka biso te batata mwasi balingaka biso te bapapa leki balingaka biso te papa ase akufi bokoyoka ta mawa te ke papa na bango ase akufi tolinga bana botala pasi oyo bokotisi na mitema ya bana wana botala soni oyo mwana ayoki na belle famille eske baye kobala ye boyebiki mabala mosusu soki moto aye kobala akuti famille eza na mbilinga eza na boyokani te soki baya bato moko ke baza ta mosusu bayebi liloba nzambe te bakoki mpe koboya kobala mwana bino bakota mwana mbato ozobalisa famille ya papa eza te famille ya papa bazaka boyi koya bakolinga bafuye bayeba pourquoi famille ya papa eye te
yango na air moko na kati ya bolingo faut koloba vérité. Moi na ça expliquer ki déjà na copain na ye abi mama na nga ndenge babala apesi histoire nde babala mama na ye mama na nga ndenge babala ye bafamia papa na nga balingaki te balika nde na yebisi bino histoire ndenge aexpliquer ki na copain bavandaki nango te ki koyebisa mpe mama na ye abi mama mwana mwasi oyo nakokende kobala yebaki na famille na bango baza boye bazabe ya makambo bafamille na bango etali biso te yo sepeli na mwasi okende kobala mwasi na yo le reste non on s'en fout ya problème na biso te essentiel topesa mongo libala tobala nde babalaka mwasi bango mona ndenge na bango babongisa makambo na bango ya famille yango na ye kosoa na bino bandeko mpona nini bino bandeko ya ni bayebela bino nzembo pa ya lwambo bandeko ya basi yo balingaka basi bande mpona nini bolinga basi bandeko na bino te je te rappelle yaya je suis non ça l'émission s'il te plaît je te rappelle mpona nini bolingaka basi ya bandeko na bino te sikoyo yaya na bino akufi akoti na sa mabele likolo nini abeli motema oyo yaya abeli parce que pasi bino bozomonisa ye pasi bozomonisa mwasi na ye boyina mwasi na ye boyina bana banakazi babotela bino bolingi bamote baneve na baniese bolingi te bayinaka ta mwasi mosu akoti libala ke aboti na ye te avandika na yaya na biso boso akuta na batamuta ya mabe bakoyina abotele bino bana 5 me bolingi ye te boboyi ye kaka yo oyo semeki wana mwana mwasi yo poza na bana on ne sait jamais to yeba ka venir te to yebi vite makambo bokoki pe kokomela yo pe ndeko wana susu wa mobali wana pe mosusu wana ndeko oyo akufaki wana yo pe pareil bana pe bakoko subir la même chose na vie na bango oyo tosalaka mabe tosalaka tofuta ngo ana sa moyi tokenda futa life tokenda ko nyoka mapona mabe nyeso efuta ma aka na sa moyi yango nanga koyebisa bino ke bandeko ya basi babelle famille mingi nde bazaka na bahauteur ya kobebisaka mabala ya bato botala bana oyo baza kokola na motema pasi baza na tata mwasi na mboka France baza na papa leki me balingaka bango te famille eza important nde tozaka boye mwasi amikitisi ayepa na bino bomimoni bokoyemba nzambe mwasi abi lokola na mwana liboso basalinga boye bana nanga soki bakobala na nsima na koluka nanga bango te ngabi mama siko osane olukaki ya liboso babokokende kofukamela bango mpe soki ndenge te bafukamelaka nzambe ya solo bible bino biso tomikitisa fais-toi petit de te fera grand moto amikitisa ye epai na bino aye kobisa bino basemeki na nga baoki bolingi te eske siko ndeko na bino akufa kota na sa mabele bolingi ye mpe akufa kota na sa mabele bana batikala bango moko yango naza kotena bandeko botala nga bino bato bwana basi biso soto wana basemeki de gauche à droite tozala motema mabe na basemeki te eza malamu te koyina mwasi ya ndeko na yo te mpo soki oyini nzete koyina mpe na mbuma nango ntango oyini mwasi ya ndeko na yo oyini mpe na bana oyo ya boti eya malamu te eza bien ata moke te mingi bato bana baproblème wana na bafamille okomona moto ayina mwasi ya ndeko na ye ayina mpe na bana boti parce que eza impossible mwasi wana yo olingaki te olinga bana na boti eza vraiment eya facilité baka semeki na ngai nalingaki te nalingaka bana mais non bana na baza bafruit ya entrain na ye yo olinga bango nde yo boyi nzete olinga mbuma nango te soki olingi nzete okolinga mpe na mbuma soki oboyi nzete okoboya mpe na mbuma nango donc likambo na ngai biso bino na journée ya lelo yango wana en tout cas biso surtout toza basemeki de part et d'autre tona basemeki tosukola mitema tolinga basi ya bandeko na biso tolinga mibali ya bandeko na biso tolinga mibali ya bana na biso tolinga basi ya bana na biso ainsi va la vie po tovivre malamu na sa moyo oyo bolingo eza eloko moko nzambe atia na mitema na biso moto azangi bolingo akomona nzambe te moto azangi bolingo akomona nzambe te bolingo yango toexprime aka na baninga otali moninga na pasi pembeni na yo oke kotala ndeko akufelaki nakende kotali yango nde bolingo ndeko akufelaki napesi mwa diro yango nde bolingo ndeko azobela nakende otali yango nde bolingo oyo eleki wana eza te tochange mitema na biso bato baka mitema keto mitema makasi mitema mabe bochange ngai ya bato te mpo ngai nanga motema mabe te na motema keto te na motema makasi te nde na bangai mama elia nito soki oza na oyinanga okosouffrir parce que ngai kutu nayebi nanga te koyina ngai soki olinga nga te etali nango ngai te mpo nzambe na ngai alingaka ngai naza kuna te na bande moto alinganga te fo mokanda alingaka ngai ekoki ntango nama fo mokanda na ngai alingaka ekoki wanga nalingaki te olingi nga te etalika yo otalinga bi mesho na ndenge atiana nasepelaka na mesho na te soka etali yo kaka so sepele na mesho na te eza problème na nga te otalaka mutu boye ana problème na yo te oyini kaka mutu wana mbala moko asali yo mpe eloko te obandi mpe kofinga mutu asali eloko te boyebani te ni dada ni def etali kaka yo ngai naza kuna te etali kaka yo nazobaki bandeko tobongola mitema tosukola mitema eza important
toyeba kolingana, toyeba kolimbisana. L'amour, c'est aussi le pardon. Quand on aime, on pardonne. Toyeba kolinga, toyeba kolimbisana. Ba te bele ba osouffrir na kati ndako mabala. Kaka makambo etali ba famille. Bible dit même ce qui est l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous les deux deviendront une seule chair. Ba ko comme eloko moko. Tango za kolinga ndeko no mobali, linga pe mwasi na ye. Tango za kolinga ndeko no mwasi, linga pe mobali na ye. Ba mabale beleza na ba problème kili kama roboteli ba famille. Ba problème kili etali ba famille kaka. Etali kama ba famille. Ce que tu as fait que mutu na mutu akipe couple na zo ki couple moninga te. Boko mona mboke oza malamu. Mais ce qui est zaka bato kokota kana ba couple bato kokota na ba couple bato. To kozaka na ba problème chaque jour. Oh, il faut tout changer. Il faut tout changer. Makambo tout le monde na Congo, mobali ya kofi, ba tata mwasi, ba noko, ba yeko bota la biloko za makambo ko. Ko makambo ko landa biso na mboka poto te. A oza makambo stylo na papier, eza makambo ya testament, eza makambo ya notaire, eza makambo ya avocat. Yango wana bino bato boza talanga. Soko yebi ki oza na eloko kotikela ba famille na yo. Kende déjà pas notaire sala makambo so famille na nge kozwa boye, mwasi na nga kozwa boye, bana na nga ba kozwa boye. To vivre na mboka mondele, to changer mentalité na biso, c'est vraiment très important. To tika makambo oyi ko boto la fungo la voiture. Voiture yango po yango to kena yango te kaka pona nini ya sombela ke ka voiture wana pona nini oyo kata souci ande kwa koti na mabele te mais yo souci na kaka voiture tala motema moto somba ki voiture wana koti na sa mabele bokundi yake e bongo yo soko zi voiture wana okovanda nango libela na libela okosa nango pa accident ki okufi kwa envie kelo kwa muntu na mokilité za mabe ce n'est pas bien ba envie kelo kwa muntu to yebi muntu nga zola kelo ko ne wana te esika bato mibale bavanda ka bazolala ndako lala ka te place etangaka oyebi te esika mwasi na mobali bazalaka na kati ya lieu sacré makambo basololaka oyebi pete soki basololaka nini etalika bango balebika bango mibale yo na moyo koya odendi na osali boye mais kuna na leseke bazobondela te omoni nazoprotege yo nazoprotege bana yo moyen na répondre bango eza te yo moyen alakisa bango boye eza te mais papa batoki motema moki ya jean marie motema pete ya jean fata akofi mpona lelo na toka tosiki wana napesi babisu na ngai ebele na oyo yanga matiti la ngolo je te fais de gros bisous ma sœur chérie je te fais de gros bisous peselanga musique étoile filante bango nyonso babisu na bango ebele mama mete yanga ya kati oh mwana mère na solo ba bisou na yo vraiment ebele bino nyonso to na lingi bino makasi na solo bino ba bisou ebele mantimba na onanini na Toulouse na solo ba bisou maman Isabelle de Montauba na solo ba bisou na yo maman Isabelle je te fais de gros bisous bisou na bino nyonso tout étoile filante bino nyonso na solo bino ba bisou na bino ebele ba bisou na bino nyonso na lingi bino makasi nde bino bolingi nga ma famille du kenga pe na lingi bino makasi maman Christine je te fais de gros bisous maman Matondo ba bisous ebele mantima maman Sage ba bisous na bino nyonso tout ba bisous na nga maman Chantal Kile kuna na Irlande sala papa Kile ba bisous na ebele maman Eugénie Mongo je te fais de gros bisous pisa ya momo ba bisous na ye ebele ma Pauline na Irlande ma jumelle belle comme moi je te fais de gros bisous sala papa Romain ba bisous mi ba na bino bosa ba bisous na bambu papa ki mama Elia ni tout asali bino ba besoin osalini na ba mbunzu parce que awa ya propriété privée na bino basi na bango pona lelo to siki wana kando ba ki Dieu vous bénisse God bless you Mungu awabariki tata nzambe kalisa kumuna nzamba ni beshinel bana betu bons bye bye.